En tout cas, dans le long quartier international. Est-ce qu'on va avertir? Hein? On va avertir quoi? Parce qu'on a avertir, nous TV, sauf avertir ça. Est-ce qu'on a annoncé depuis aujourd'hui répétition à CGMC à quartier international na Uyate. Mama wa Taifa Ejika TV. Baoye balekaka avant de qu'on a biso sindi le kera kota. Babimaka te. Ezabongo te babimaka. Babimaka bazaka na ba raison na bango ba pesaka. Bamisusu balingaka te baza ba star. Bamisusu balingaka te babenga bango ba président. Bamisusu bamona kete loko bazaki kuna baboso bapesaka mo mosolo moye bapesa mosolo ezalite na ngongo bango babimaki musique ezaki na mo elengi musique ezaki na mo facilité ya bato basungaka obenga bango ba meseur babimaki elongi ya mwana mboka to ndeko na biso mwa sima masi ezalaki te nako benge boye lelo azali alanga nzembo azali artiste musicien. Mama wa Taifa Ejika Quand c'est international comme au capite. Oh, et ma frité qui est ce bien africain d'ailleurs. Vers le bien mon live qui bakina no mi qui était pour moi na sur baké poto bakoki bakima. Ah, OK bakima kana poto te omba kima na kisasa te. Ndala kima na kisasa te. Kona dino kima na kisasa te. Mama wa Taifa Ejika TV. Mama wa Taifa Ejika. Ezali cause principale. Ali na problème na mama si to ndenge nini to koyebati. Pourquoi nazali l'impression que le bête ndeko na biso alingi atombola ndeko na biso fali pupa mpo ba wario bacha yeka yaya soko zali na bosenga ya kokende tout près ya ndeko na biso fali pupa ndeko na biso na kilelo shonyo so muto asalaka ezali malamu soki biso moko tozali ba donneur de leçon toloba kete sala o ezali malamu pona yo boni tokozalaka ba maître pona kolakisa te yo esengelo tika na la latine soki yo monete na latine ezali malamu lisusu pona yo te latine ezali na mutu lisusu pona yo te ezali choix na yo moto moni yango yo moto poni yango. Mama wa Taifa Ejika bote na balanzi na biso nyonso ya Ejika TV news babalanga biso mokili mobimba topesi bino mbote bipai nyonso bozali totombeli bino boyeyi bolamu na Ejika TV news tikete zamba lola pambola bino eyenga début ya weekend na banda kuna bino bopemi malamu pona bato basala ba misala epoka na bawo pe basali kosala musala totombeli bino musala molamu bipai nyonso bozali tikete kolo masia apambola bino pe azala elongo na bino en tout cas na pesi mbote na bafane ya mopao mokonzi ba kolandaka biso mokili mobimba topesi bango balosako na bango pe bambote na bango bipai nyonso bazali na kobosana te bilombe bato bakobombelaka mamasi bato bakozalaka elongo na mama na biso to star na biso na mboka na kombo ya mamasi bafani na ye babengami na bakombo ebele tozali na basindi love tozali na levre de mamasi tozali na tume mamasi tozali kopesa bino bambote tozali pe na basumare ya mamati tozali pe na bakombatante ya mamasi ya mokili mobimba topesi bino bayingeta bipai nyonso bozali balobeli tu ya mopao bato balingaka kofelo mide topesi bino mbote pourquoi pas bato oyo balingaka inosbi tozali koya lobi na émission spéciale inosbi oyo azali kobongisa mobange ya concert le 18 ya mois oyo na terrain Jebe na Gombi. Et que la mobange ya concert au ba griffe tout le monde entier basi ba telemi ba bimisi manzaka na bango bazali koyoka te bakoyokela mutu te concert one kozala opesi mbwa boyi biso tout kozala wana soki boyebaki te tokobanda kasi lobi tokozala l'émission spéciale o tokolobela bobelemo na mboka inosbi na concert azali kobongisa. Merci beaucoup tikete tata nzambe apambola bino matondo mingi na Fabrice Mande na sima ya kamera matondo mingi na bato bakolandanga pe bao balingaka nga na bao balingaka ngai te bato so bamonyo longi nanga bakoyoka motema na bango kobeta kuku mwaso na lingaka ete yaya ata elingi ngai te nga na koyeba yo to yo ndo koyeba kanga yo okozaka na bezo ya kotaka atie eloko nini alobi nini okolingaka nga te kaso kotaka makambo na kosala bobele bongo te yali bobele bongo. Merci beaucoup tokoti na mama likambo na biso mokolo ya lelo bandeko tobeta mbela pe tosolola na bosembo tobeta mbela pe tosolola molangi pembe ya solo tobeta na lisolo yo ya entreprise na kombo ya quartier latin tobeta na lisolo ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mamasi awa na kobenga ye pe na kobeta lisolo na ye
en étant artiste musicien. Alanga Nzembo oyo ayaki mpe na quartier la te lokola baninga. Alanga Nzembo oyo babengaki kobenga ye asalaka CVT ademandaka te balukaka ye nde koluka mpo atya makolo na ye na entreprise oyo babengi quartier latin latino international. Me yambe ndeko na biso Cindy Leker atya makolo na ye na entreprise ya latino ezalaki na bayaya to bakulutu balekaka na latino parce que latino ezali ya lelo te. Mama si azali na 19 ans na quartier latin. Mais avant Mama si ali na bato balekaka kunao basaka pe manaka na bango basaka pe lolenge na bango basaka pe succès na bango na ngonga na bango ali bongo te ali nde bongo. Mais nako kamwa na mukolo ya lelo ba oyo balekaka avant ndeko na biso Cindy Leker kota babimaka te eza bongo te babimaka bazaka na ba raison na bango bapesaka bamisusu balingaka te baza ba star bamisusu balingaka te babenga bango ba président bamisusu bamonaka te loko bazalaki kuna baboso bapesaka mo mosolo moye bapesa mosolo ezali te na ngongo bango babimaki musique ezalaki na mwa elengi musique ezalaki na mwa facilité ya bato oyo basungaka tobenga bango bameseur babimaki elongi ya mwana mboka to ndeko na biso mwa nsima masi ezalaki te nakobenge boye lelo po azali Alanga Nzembo azali artiste musicien elingi koloba ete depuis quartier la te bandi ezali na bato bayaki mpe babimi ebongo ndeko na biso Cindy Leker ye mpe ntango babengaki selon tala na ye akotaki ti lelo azali na kati ya quartier latin entreprise oyo tokobenga latino international mokili mobimba. Mutuna moko ezali très capitale nakozwaka ya note ezali moko ya solo esika bato basanganaka ezali entreprise bolingo mpe bomoko esengeli ezala kimia mpe esenge bokabwani famille esengeli ezala to bokabwelaka lipa nani alie nini esika keto ezali esika motema mabe ezali lisusu lisanga bonganga ya famille te ekomi lisanga bonganga ya koboma. Nakoyoka ndeko na biso musicien ya bimi na kati ya quartier latin nazali vraiment na ntina te ya koya koloba mabe ya ndeko na biso te parce que ye moko bobele ye moko nda yebi ntina nini ye alongwe na latino nga nakoyeba te peut-être soki abeti lisolo okota mutu mosusu alobi ete ozali na raison mais azali kopesa impression ete alaki na likambo na Mama si azalaki kowele eloko na Mama si abimi latino ntango mosusu azalaki na mwa akokoso na Mama si akopesa impression wana nakokosa te mpo natali na bakamera na ngai ya mosika na bengi bilili nga koloba bandeko nakotalaka ndenge ndeko akoloba avec un profond envers Cindy Leker avec un profond nayaka koloba na live oyo eleka ndeko na biso alobaki ete quartier la te kozalaka ya moto moko te elingi koloba ete NC ekotaki bipai ene ekotaki liwa ezalaka bipai ene ekoti liwa ezalaka bipai ene ekoti mabe ezalaka likambo ezali yaka lokola Mama si nde moto oyo ezali cause principale ali na problème na Mama si to ndenge nini tokoyeba te. Pourquoi nazali l'impression koloba ete ndeko na biso alingi atombola ndeko na biso Fally Ipupa mpo bawario batya yeka yaya soko ozali na bosenga ya kokende tout près ya ndeko na biso Fally Ipupa ndeko na biso na kilelo show nyonso moto asalaka ezali malamu soki biso moko tozali badonneur de leçon tolobaka ete sala oyo ezali malamu mpo na yo boni tokozalaka bametre mpo na kolakisa ete yo esengeli otikala na latine soki yo moni ete na latine ezali malamu lisusu mpo na yo te latine ezali na motuya lisusu mpo na yo te ezali shwa na yo moto moni yango yo moto oponi yango biba nyonso yo okokende ingeta nzambe aloyo azala na nsima na yo kasi makambo oyo okosalaka
makelele butu mpe moi komataka na balive kokendaka na bemission esika banguna ya kofele mide baali. Et j'ai l'impression ndenge baminde balobaka ete nazali na pression ya komona ete yo ali na likambo na mamasi mpo nalandi yo na boke bitango olobi ete mopaa kolingaka bobe bato mine na vi na ye na bato mine wana kombo ya mamasi ekoti te ndeko mobali yaya conseil moko na kopesa yo gratuit yaya luka likambo na moto nyonso kasi na mwasi te nakotuna motuna mwana mwasi oyo na kombo asindi leker asali nini likambo nini ndeko na biso ya mwasi asali moto nyonso mamasi moto nyonso mamasi moto nyonso mamasi soko otali place batie bakapture ndeko na biso akolobaka makambo wana okomona lolenge bato bakofinga mamasi okomona bato ndenge babimisi manzaka na mutu ya sindi leker bandeko. Si cette femme était votre sœur, si cette femme était votre fille, vous pouvez faire ça. C'est chaque jour que cette femme-là, elle est là. Quand j'ai dit au début, cette femme a fait 19 ans. Na molongo, na kati ako yemba, ako saka musa butu pe moi, ako tambola ka ako bimisa ka énergie na ye butu pe moi. Ya solo wana, nde bolobete la tibe komi ya moto moko. Tolanda na bokebi nyonso makambo nyonso mama oyo ndeko na biso ya mwasi abanda koloba mokolo nyonso banda kofingela yango mamasi ebandaka kouta na kati makambo nalobaki ezalaka ya ntina nga nakosaki eloko te makambo nyonso nalobaki ezalaka bobele bongo eyaka na bato bazalaka kopesa ye makambo ete makambo ya biso tozali koleka boye ye kutu azwi courage bongo ekoleka nanga na kulise eyebani te ezali ndenge. Misisa azalaka courage misisa azalaka moto azalaka elomba aza kotambola misisa azalaka moto ya baprobleme te misisa azalaka moto ya bato misisa alukaka akotaka na sama akoluka bipai nini ya kozwaka eyano ya makambo eza kotungisa ye misisa ye azalaka wana mpona kolukelaka bato makambo te bandeko bokokendaka libanda oyo babaka ete bokobeta fo role mpe ntina ya musicien ezali koluka ali koluka makambo te ozali koluka lolenge nini na ebimeli na yo to na décision na yo okamati ozwi okotisa mamasi na kati likolo na yo bato bakofingaka mamasi makasi bandeko babolingo ezali malamu te bobosana te ke ndeko ya mwasi oyo azali na bafani azali na bato oyo balingaka ye azali na bato wana bazalaka alatante bakoyoka makambo bokosalaka butu mpe moi nyoko tokopekisa yo. Bozali koya kofinga ngai na ba commentaire, bozali koya koloba ba n'importe quoi, sachez bien que non. Muto akoya kana faux profil. Ali pere, ali moto ko banga, ali moto akomono somo, okolengisa ye. Moto yaka na kibomoto bo cliquer bo yebiye, ali lembe, kwa yebete tango yebiye ya koya akorepondre. Bamisusu bazali bakosaka sambla makambo ndeko na biso mobali akosala bakosepelaka nango bakobenge mpe na kuzu kende nango bongo toyebani bwali mitema mabe bwali kofasilite makambo te bozali komema ndeko na biso mobali na kati ya berere ebele azali ndeko na biso asepelisa biso na ngongo oyo ye aleka na quartier latin ali na likambo na biso te tokoki pe ata mokolo moko te kofinga ye po ali moko apana me motulu ezali makambo akosa makambo azoloba ezali malamu to eza malamu te likambo oyo abimeli na quartier ezali te mpona sidi leker etango okoloba ete mopa oti lelo alingaka etel en sachant que makambo nyonso kolekaka na internet tozali kaka na bato okoto oyebaka makambo wana ozali kotia na mitu ya mbele soko olingi ete yo batya yoka bato ya kuna batya yoka babenda yo sa mosala ya mokili ezaka bongo babenda yo moko déposer mopao déposer mamasi voilà le problème occuper quartier latin cela veut dire que vous êtes déjà dans objectif cela veut dire embrasser carrière musicale lorsque vous embrassez carrière musicale vous passez automatiquement dans les médias mon frère c'est pour passer
directement l'annonce, il y a générique ou clip, pour les acteurs causés là. Voilà artiste. Attendez-moi dans 2 jours. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Attendez-moi dans 1 semaine. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Attendez-moi dans 5 mois. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais vous donner le meilleur de moi. Parce que là où j'étais là, c'était seulement pour une personne. Là où j'étais là, on ne donnait pas de la valeur. Là où j'étais là, on n'était pas de personnes. Voilà, moi-même, je vais travailler. Je vais vous montrer qu'au Congo, il y a des talents. Voilà ce que nous, on attend de vous. Nous, on n'attend pas de vous des insultes de pique, des paroles qui résistent à la haine, qui poussent les gens à croire qu'ils sont de meilleurs noms. On n'attend pas de ça. Tant qu'il n'y a pas de problème, à aucun jour peut venir vous descendre, aucun jour peut venir vous parler de moi, à aucun jour je dis la vérité. Mais vous devez apprendre à vous respecter. Vous devez aussi veiller à gérer vos émotions. Aujourd'hui, il y a les gens, parce qu'on a ba live, partout. Parce que vous allez couper sa bango les autres, vous allez la matière, vous allez la macam. Et allez pour la yango de bakoyambaka yo, bakochaka yo na miniature. Vous allez moi sans ami balo liboso miniature, on va continuer. Oza si moi Nicolo Misato liboso miniature ko continue oza si Nicolo to ko yaka miniature ko continue ndeko nangai pipa nyoso bato bafanda kamabe yalaka e bandi lelo te banda utakala poni ko kanga na ndeko na yo ya mwasi boy. J'ai l'impression oko saka makambo na faveur ya bato. Bien sûr que les bateaux, nous sommes balaki ete toroko tio na studio. Mais bateau on a ma pêche objectif que nous sengeli au salabo. Noko bazali ko linga yote, bazali ko détruire yo. Tu peux déposer, tu peux laisser. Tu peux déposer, ce n'est pas du tout gentil. Awa nakolobaka na kamati makambo bolingo na tie na katite na tie makambo ya mwaki mosi na mobali ya mopao na mamasite na tie yango te na kamati makambo bokolobaka po yozali artiste mamasi pa azali artiste bino to bozaki le sika moko na latino mais mamasi azaki na mwa bokozi likolo na bino bozaki sika moko bino to Bon, bozali balanga nsembo likambo kolobete mwasi boso réalité vie privée réalité to que na niveau professionnel na place obima wa kizaka bato na place obima obanda koloba au nom des autres pesa biso tina yo bimeli na quartier la te ezali po kota opesa bizu na monde de musique je suis là musique yambanga producteur et yambanga, mais voici où partout je vais passer, je vais parler de mes projets. Partout je vais passer, je vais parler de ce que je vais faire. Bientôt je me dis que j'ai l'impression que au lieu d'être musicien, on va se focaliser petit à petit pour comme chroniquer. Na koko sate, e bandaka bobe bongo, okoposa na passion na yo o bandaki. Tongo moi elengi moi sentiment kokota. Ya kofinga mwa kode koya, kofinga mwa kode koya, kofinga mwa kode koya, kofinga mwa kode koya, kofinga mwa kode koya. Elengi wana tango kokota, ekosa bugi ete na mutu na yo, respect kozaka li sute, eloko moko kozaka li sute, okozaka mutu wana kochoa kabato, kofinga kabato, mpamba pamba, okokota na mulongo makambo nsusu. Ozali artiste, ozali na besoin ete, mutu nyoso azala na tina pembeni na yo. Ata bakuluto bako liboso na ndeko na nga, bako lobela kwa te, eloko moko te. Na minute mutu alingi akoki koapuye na makambo okosala. J'ai l'impression que ozalaki ennemi, bozalaka bien-ennemi to bozalaki, boza bien-ennemi na mamasi to simbi le cœur. Parce que nakotalaka nakoyoka maloba na yo, ekotunaka tout autour ya simbi le cœur, ekotunaka tout autour ya simbi le cœur. Tango bakozwaka ba parti ya émission kosaka bakotiaka na TikTok, tango lenge bato bakofinga kasindi, akanisa kete enda kosabo, yeba ke kalata kokim, akanisa kete enda kosabo, yeba ke kalata enda kokim, akanisa ki boy, makamyo se komi kosonga. Objectif est vite na bino kokiko kokisama.
motema ya moto ezali sanduku ya koloba mingi ezali te nga nani mpona kondane yo esengeli ofanda place wana seko na seko te ntango yo omoni ete bipai nga nazali ezali ntina te esengeli nalongo nasala mosala na ngai tokozela nde mosala yo okosala toza na besoin na makambo okoluka te toza na besoin te bato batala yo batya yo ka te toza na besoin te okoma moto akolobaka matin midi so akofingaka bato kotyolaka bato kolobaka banimporte quoi ono ya bato makambo wana ya na ntina te moto ake na nsima sindi moto azongi sindi moto alamuki sindi moto alali sindi alie malamu te sindi ayembi bien te sindi avoyage te sindi amati vole te sindi bokomona te bino moko mpe kote moko ki responsabilité na bino bokokimaka yango soki ntango mosusu ndako na ngai okendaka malamu te na place nga moko nasimba natelema ebete te natelemi mpo ndako na nga moko natala place bakombolaki malamu te place basaki boye te nga moko mikolo nakolobaka bien te nga moko nakolobaka na YouTube nga moko nakopresentaka baproduit ya edebo te oyo azali partenaire officiel ya émission na biso tolobela nyonso tokobomba eloko te nakolobelaka ye nakosangisaka mongongo kokaukaka koma na kogere makambo nyonso na mbala moko me na ngonga nyonso sindi o na ngonga nyonso sindi ali na bandoki bakolamukaka butu mpe mo likambo ya sindi bakolobaka ngo mate butu tosi tolombi bango mpe tobaye tokomprendre ete nkombo yango ekopesaka bango makambo ata toye tolobeli bango lolongi ezopesa bango makambo ezali mpasi mais ezali kosala soni na moto azali koya na lolongi ya koembrase carrière musicale azali kokota na monde ya polémique monde ya bilobela monde ya banimporte quoi mon frère arrêté yali na bato baali banda mboka balingaka bino yali na bato bazali na Kisasa balingaka bino na Congo balingaka bino bazali na Afrique balingaka bino me balingaka wana mpembeni ya mopao bakomonaka biloko bokosala kotutisa bango mitema ndeko nanga okobungisaka bafano bakoka kosunga yo obimi na quartier la te na projet nini ozali alanga nzembo biti na yo ezali nini ubi ozali na besoin ya kosanza makambo nyonso bitumba na yo ezali contre qui j'ai l'impression que tu fais la guerre avec Mamasi mais tu ne veux pas l'affronter comme ça mais tu veux la blesser c'est l'impression que j'ai. Alors les gens qui viennent vous voulez créer des choses même là où il n'y a pas de choses vous voulez créer des choses même là où il y a pas de choses des donneurs de leçons des hypocrites les gens qui se cachent dehors pour faire de mal là devant moi, épargnez-moi et sort. J'ai dit des hypocrites, des sorciers, des donneurs de leçons, quittez devant moi. Je dis et je répète, je n'ai jamais cherché personne. Connaissance d'avant ou d'après là, c'est les personnes qui me contactent pour me dire Chika, je t'appelle, ah merci beaucoup, on fait connaissance. Donc avant de me contacter là, si tu avais observé que je suis mauvais là, tu ne pouvais pas me contacter. Alors arrêtez d'utiliser l'hypocrisie pour utiliser ma faux profil pour m'attaquer d'une manière ou d'une autre. Le donneur de leçons qui n'a pas même de sens de donner des leçons. De n'importe quoi même. Vous croyez que vous êtes meilleur que qui? Vous n'êtes meilleur que personne. C'est même vous, on peut laisser cette femme là-bas, ça me dit rien. Et aussi, je regarde bien, vous êtes derrière beaucoup de choses. Que Dieu nous protège. Nous, on se pose là, le nom de Kofi et le nom de Cindy là, c'est de l'eau à boire. Quand votre bazar est incapable, le bazar est irresponsable à faire quelque chose, où est le mal, où est le problème de Kofi et le milieu dedans? Si les gens sont des irresponsables d'une manière ou d'une autre, où est le problème de Kofi et le milieu dedans même? C'est là où je pose des questions, vous n'avez pas de réponse à me donner. Mon frère, opini, walina malaka, walina makambo, ozali kobongisa pona mindule na yo. Tika abiso Mamasi, sa mindule na yo, toko chayo maboko ikoza malamu mingi pona yo. Mamasi par là, Cindy à gauche, tu n'as pas chanté bien Cindy, tu n'as pas dansé bien Cindy, donc tout c'est Cindy. Vous ne voyez pas que vous exagérez aussi. Vous ne voyez pas que vous exagérez. Tout c'est Cindy. Oui, tout c'est Cindy. Ça ne marche pas, Cindy. Et qui vous a dit que ça ne marche pas? Vous avez un succès que
boza na terrain te botiaki banzembo te boyembaki te na minute oka mpale 2-3 bao bana makambo boza te boza na makambo voilà ya sikeza te mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas mais vous nous montrez déjà. Pourquoi toujours m'amasser à gauche à droite? On est fatigué. Merci beaucoup la famille. Partagez, aimez, likez massivement. On se retrouve demain, dimanche, avec live spécial. Toujours avec ce même dossier. On va ajouter une autre chose. Bye bye. Merci.